bundi mapatunetego oyo patiego moindo ajana patiego ebe bundi mapatunetego oyo patiego bandeko batali mbote na bino ya solo nalakaki bino na baki tokoluka lisusu songi nzila po tokoba na masolo na biso etalaki makambo ya politike kasi tokomeli lisusu na ndako po mikolo oyo songi nzila mpona kozwa ekomi pasi ebongi akoluka ye naluki ye tellement esengi kaka tokoma lisusu na ndako tokomona pasi kaka be mpona bino batali na biso ya emission tobongisaka kasi lisolo na biso oyo ya politike tozali kokoba se na yango fumu mbote yayo mbote mingi nengwa talaketo elongo na bandeko balandi baso na bisika biye bozwami ya solo fumu maleuta ekoleka toyaki yawa yambaki biso tokendaki kasi totikalaki na makambo mosusu na monoko esengaki toya po tobeta lisu lisolo wana likambo ya politike oyo tobandaki lisolo wana esukaki te tokoba yango nani kasi mpona lolenge ya kosala politiki ya malamu esengi bambula matari na biso solo penza siki penza basala nini po yango nde yali penza ya mutuya matondo mingi bomoni eloko nyonso soki litomba ezalaka mabe elingi koloba ete tina oyo basalelaka yango nde eza mabe soki effet eza mabe eloko ezoprovoke mabe wana ezowuta na cause sikoyo totraite cause eloko nini esali tokoki tovanda boye biso banso bacongolais tovandi bapoliticien tolobi bon biso mpe toza badirigant lokola mindele lokola mpe bachinois kasi soki toke totandami na molongo bachinois bazoloba kichinois bajaponais kijaponais kikoréen kikoréen na bango baarabe bakoloba kiarabe na bango mindele mpe bazoloba kimundele na bango soki Gabon asali baélection population kiti na balabala François Hollande président ya France abengi alors kuna bino na Gabon bo reconte yeke koti ba reconte les États-Unis basali baélection Trump aleki bato mosusu balobi te biso tondimi te babimi na balabala France akangi monoko me abenga lisusu kuna ayebisa susu kuna ke bo reconte États-Unis akoreplike ye aza kutu misika kotela te pamba te États-Unis ezali état souverain Belgique bavandaki plus de 2 ans bazali na gouvernement te roi avandi na bachambre mboka etamboli pendant 2 ans toyoki mboka moko te toyoki intervention ya communauté internationale te elobaki bozozela nini me mpona nini biso na Afrique tokoki mpe kozala bongo te elingi koloba mpo badirigant africain ya mbonano balobaka minoko mpo balakisa kozala na bango ke baza mayele balobaka minoko ya bapaya wana ya baeuropéen alors mpona yango bakokoka kodirige bamboka na bango te aussi longtemps que bamboka oyoyo egarde cartographie ya conférence de Berlin yango wana ezosenga nini
ezosenga to changer système éducatif, donc to former ba vrai africain o bayebi histoire ya Afrique na valeur africaine. Omoni mama na ngai tango Mobutu asalaki politique ya retour à l'authenticité, ba intellectuel balobi na ye asala retour te asala recours. Pona okende na authenticité na yo olakisa identité oyo ozali soko obungisaki yango, il faut recourir na yango ou bien faut sala retour na kati na yango, faut zonga oyo ozali. Donc Afrique lelo ezali mal géré, mal administré et mal dirigé. Pona yo lingolo ba ke politique oyo Afrique yozo kosala eza politique ya mabe. Mabe makasi parce que lelo ezana ba Congolais belé, nazo na pende exemple ya Congo. Botu na bango na opposition bazo sala. Ba Congolais ba opposé bongi bazala te. Omoni bato bayebi politique te, mais bango bakoloba na nga nayebi politique te, mais ngandi nebisi bango ke bayebi politique te, wana bazo sala politique ya mundele. Ya bayindo ba opposant bazala te. Opposant ko zala te. Wana politique ya bayindo. Même ya mokili mobima, même en Europe opposant za te. Même les États-Unis d'Amérique opposant za te. Parce que ce qui olobi ke ozali opposant, osalela ki opposant. Et puis ba mindele tozona nos États-Unis d'Amérique, tozana ba démocrate, tozana ba républicain. Ce qui est pour l'intérêt ya ba américain. Ba démocrate na ba républicain ba vandaka bango nyoso bayokani. Parce que wana eza likambo ya Amérique. Na France, elle gauche, elle droite, ce qui est pour l'intérêt à France, bavanda kabango nyos. Pour en Afrique. Tu vanda kiti, tu zaki na dialogue. Tu zaki na dialogue. Ndambo yekende ki eza diabolisé. Bao batika lagi libanda batika lipani. Ni tete intervention ya bonzambe. Na kati na Congo lelo tozolo bambeto na makile ezotanga. Omoni ni tete kozanga bonzambe na kati na Congo oyo kosala ke mokonzi ya mboka azala ya solo moponami ya nzambe ndenge tozali ambele makile ezotanga parce que eza na Congolais moko ya parmi ba grand politicien ya première période bazo continuer tina lelo papa nanga Tshisekedi oyo azoloba ke soki Kabila abomi 1000 akoboma 2000 akoboma 3000 makoki koboma 7000 te 7000 donc 3000 1000 ngungi 1000 Kintsekwa 1000 Nsombokila to 1000 bato e bato wana soki bakufi pona intérêt ya ba Congolais to pona ba intérêt ya ba impérialiste. Pona nini te ezalaki opposition na pouvoir to vandaki bongo to lobi boye. Mindele bakoboma 1000, bakoboma 2000, bakoboma 3000, mais bakoboma 7000 te. Parce que to lobi na bango bongo elinko lobake to kobunda to batela mabele na biso na kozala na biso. Sima ya batu kokufa o bakotikala bazwi bonsomi ndenge bandeko ya 4 janvier bakufaki. Mais bao bakufa le 12 février, le 16 février, pardon, le 16 février 92, Bakendawa. Et ça, kaka kaka, perte ya pamba. Donc, moni, l'homme sous tant aux autres, moni, les autres, biso passe dans mon thème, mais n'a expliqué, n'engeni une opposition, ils ont ben Afrique. Bokondi, mokonzi akambaka na bokonzi na ye, kasi mokonzi akambaka te azalaka ke tiketi batie wana. Tata na kati ya ndako, mama za sexe opposé.
toza na tata toza na mama mama aza sexe opposé ya tata me bavandaka na chambre bango mibale mpo bazwa décision ya bomoi ya bana na bango na chambre akouche mopaya akotaka te ozomona toza na sorte ya bapaya mosusu basukelaka na veranda bapaya mosusu na salon sauf par hasard bachambre prévu mpona bapaya ezali mais nalobi bien na chambre akouche na cuisine mopaya akotaka te eza réservé na bakolo ndako me biso epai na biso boyebisa biso esika nini secret ya Congo ka tozwaka ya Congo esika nini badesidaka soro ya Congo ezaka place na palais du peuple bo badesida ngo mais na palais du peuple elingaki ezala kuna elingaki kozala esika oyo soki ezotala intérêt ya Congo bakovanda bango nyonso esika moko omoni eloko ezokabola bango eza mindele donc il fallait opposition na pouvoir bayekola nano politique ke soki tokoaccéder na politique tokokota mpona bolamu ya population valeur ya population na biso donc bolamu ya population elingi koloba tokosala école oyoyo bana na biso lere bakobanda otanga mpo toza na besoin moko mboka na biso tozwa bapiste de solution alors tokoluka na bavaleur na biso bano bazobotama mpo tokela yango wana tokosala boye école soki tolongwe na école toye na bainstitut tolongwe na bainstitut toye na université mais na université fo tokota na univers ya connaissance donc bauniversitaire na biso nde bango wana bacréateur ya baemploi bato bakokela misala entre temps fo tozala na babailleur de fonds na biso ce qui veut dire il faut créer il faut soutenir population na biso ezala na mbongo il faut aider bato baza koluka mbongo na bango emata et puis il faut créer sécurité intérieure pour bato achaka mbongo na libanda te or sikoyo awa partout na Afrique nazolimbola po comprendre malamu eloko nini elekaka donc baeuropéen basalaka boye soki okoti na pouvoir soki ozali kotravaille mpo na intérêt na bango balalisi opposition soki kaka bamoni yo bandi koluka bolamu ya peuple balamusi opposition sikoyo opposition wana elobaka na nkombo ya peuple me nzoka eza mpo na intérêt ya peuple te e na ntango opposition ekotelema yo ozangi bokonzi ozangi na ndenge okolobela sikoyo na création ya insécurité oyo bakeli na kati na mboka bato ya misolo nyonso bakotia mbongo wapi bakotia lisusu mbongo na kati ya mboka te il faut bakende kobomba bambongo na babanke ya bango kuna mindele soit disant mpona kosécurize yango nzoka mpona kobloke yango libela botuna bapoliticien na biso ya deuxième république bambongo na bango botuna bato nyonso batia bambongo na babanke ya mindele soki babénéficiaire na yango omoni lere mosusu histoire eza na ntina nga nazoloba awa en tant que continuateur ya œuvre ya Mfumu Kimbangu oyo nazobundela bayindo toute tendance oza opposant oza na pouvoir nga mpo na nge eza likambo ya bayindo bovanda esika moko tolembi komona bayindo bazosukola basani na poto tolembi komona bayindo batandela bamindele badra bakende kosukola mibange ya bayindo au moment où Congo oyo eza na bomengo moko ya kosakana te mutu mwindo aza na valeur moko soki a considérer valeur na ye Europe eko devoir biso na émission elekaki nalobaki biso toza na niongo ya mundele ata infranté mundele mutu aza na niongo na biso ye mutu ako devoir biso mais to s'organiser mpona kosorganiser il faut to dialoguer et mpona to dialoguer il faut biso nyonso tovanda ti faut biso nyonso tovanda oyebi papa uto lobeloko moko alobi soki Congo ebebi Afrique mobimba ebebi donc eza na biloko ebele bon mosusu eza ya média te eza babiloko moko fo tovandelaka yango na bachambre à coucher parce que so na bichambre à coucher bien nalobi laboratoire donc il faut bacongolais baafricain parce que afrique ezozela Congo il faut bacongolais bavanda esika moko bayekola mboka na bango malamu mpona nini mboka oyo kaka Congo mpona nini mboka Congo alors mpona soki bozokanisa kokufa ya bato tala na Liberia na année 90 na période ya Samuel Kanyan Do
plus de 15 000 morts na Monrovia capitale hein bato na bakufi na nini na Liberia lelo Liberia ils ont intérêt ni Charles Taylor azalaki sima Mindele melelo azana CPI on va ça on capona bato monde yango nangina yebisa bino ke ici pas vu ya longwe na ya longwe oui bato ebele bakolongwa na bango kuna parce que Europe ezokende na kozinda il faut to ya tout solo na bino Europe aza susu na force te lokola Europe aza na force te il faut to profiter biso tokobunda mandoki na bango bobanga ngo te parce que biso na bango tokobunda makambo mandoki wana te nga nazoloba na bino na media Mindele baza bien installé bazolanda ba message soki 2017 oyo Mindele basali effort te po baya pembeni ya ba noir to solola to négocier babanda kofuta hein ba indemniser basala réparation 2018 neto zokota 2018 Europe ko banda ko s'enfoncer na niveau moko bandima yango ti et puis ndenge oyo bana moni bakoko batekololo ya Mindele soki Mindele balingi babatela bana na bango bakoko na bango na bakokololo na bango baya kosolola lero na bayindo sino te bayindo batomboki bayindo bakotomboka te po bayindo baza na mandoki te eloko kopanza Europe kobuta na Afrique te omoni moto epelaka deja kuna bongo moto apelisaka moto kuna bayebi ekombo bazamba na bango lere epelaka kako apelisaka bazamba na pesaka bango deja alerte ke kala te soki boko changer politique na bino te na kotumba oyo apelisaka moto wana alors esengeli basala makasi sino te bana ba européen d'abord bakozanga esika kovanda na mabele na bango bakokoma mitelengano na bamboka mususu bakosokolela pe bana mususu surtout bakosokolela bayindo basani e bayindo bakozwa bango na musala bakozwa bana Mindele na musala kasi fumu tolingi tozonga mwa moke nazongi mwa nsima moke siko oyo olobaki te politike esengeli bana na biso batanga yango kasi na ntango mpe bali kotanga yango sika wana nde yali politike ya mabe bango bali kotanga esengi baboma yango sika nani akozala professeur yango akobanda kopesa bango lolenge na biso ya politike po bauniversitaire kam ebele bautai kobima bazaka na politike wana na moto na bango sika bakozonga kelasi e professeur wana akouta wapi wa bana kotangisa politique ba batu mwindo bakoyaka kapana yo mobulu ekokota na makambo oyo yo lobi bon te na lobi boye soki tovandi to considérer po ya mayele isi evandi na kati na bango te bango moko basala remise en question du savoir na kati na bango parce que batanga ba Louis XIV batanga révolution française mais batanga révolution congolaise ou bien africaine te batikala otanga ngote histoire ya vitankanga ya kipa vita batanga ngote ba mau bango batanga ngote donc batanga te Afrique batangi bamboka mususu biso bayindo lelo bozotanga biso 450 tribus sur base yani oyebi lelo na pesa exemple moko parce que vous le dites que bazama ile belé ngape na lobani na pesa bino exemple ya tozali balobi l'école batangi biso na Afrique tozali ba bantu ba nilotique ba otanto na ba boshima na ba semi bantu na ba pygmée OK mais mo bantu ezali pluriel ya muntu muntu veut dire homme siko pluriel na ye bantu les hommes siko ba chinois baza ba les hommes te ba européens baza ba les hommes te ozomona siko donc mokili mobimba o babengi kaka mutu donc bango nyonso baza ba bantu siko ndenge ni binongolo bake okuna ba bantu est-ce que ye moko pigima za bantu te ye moko nilotique aza bantu te otanto nyonso wana ezali po ba créer confusion na mitu na biso to mona ke biso na bato wana tozala bondeko ti classe batangisaka jamais mopaya uti musika aya kotangisa mpona intérêt na yo ezalaka te akotangisa kaka mpona intérêt oyo aye yango wana ezosenga baafricain bafungola miso
omoni na kolobeloko moko ezosala pasi na bakongolais te biso foto se libere barwandais bazokolonize biso. Ok, mais Obama oyo asali 2 mandats na États-Unis d'Amérique, tata na ye Kenya bagangi yango mokili mobimba balakisi yango pe na ndenge azoya na Kenya epa batata na ye mama na ye mama oyo aboti mama na ye aza d'origine Suisse. Donc Obama ndenge aza wana soki balobi nationalité américaine adopté yango po tata na ye Kenya ayaka na Kenya. Bongo soki ezalaki oyo ya biso ke tata na ye malien akendeke na Mali elingaki kozala ndenge nini ozomona yango. Mais toza na badirigeant mosusu tata na ye polonais kosimba te, tata na ye belge kosimba te. Mais po ezosenga faut ko détruire kaka pouvoir na bino bozala na instabilité politique, bazwi la personne ya mokonzi ya mboka bazolinga l'air nyonso kodiabolize yango e bakongolais maturité wana baza na yango te ya kocomprendre ke te po moto akoma na sommet nzambe nde alingaka. Il faut tovanda autour na ye. Baudouin a dirigé Belgique na âge ya 21 ans nde akotaka roi. Il faut batanga Afrique po bayeba ndenge nini Afrique ezalaki. Siko tango bino botuni nana kotangisa politique yango, politique ekotangema nango na lolenge oyo ke soki to s'imprégner na histoire na biso bakokela lolenge bana na biso bakokela tango nini parce que tango ekomi kokende musika soko bandi te okokende pete me banda oyebi lelo soki tolobi kaka tokotangisa bana na minoko na biso tokoconsidere bavaleur na biso soki todemare tokokoma musika me soko olingi kodemare te okokoma musika te eloko ezosala mutu mwindo pasi azokoka komindima nanu te ke ye mpe aza mutu lokola bato nyonso ye mpe aza na bakapasité lokola bato nyonso ngai nalobaka na bato boye mwana oyo nano akoti klasi te estce aza zobo bi aza mayele mwana oyo nano akoti klasi te bon soki mwana wana akoti ne mpe kaka klasi te akotikala kaka zoba me ngai na banzi bagrand commerçant oyo ya biso ya Afrique eza bato batangi baklasse ebele te parce que tovivaki preuve moko awa na période ya zairianisation bapesaki misala na bato batanga ebele moto moko te akoka kogere malamu na classe ya mondele te kasi kotanga na classe ya mondele te tanga na ekole na biso omoni ngai makambo nazo défendre na ekole ya mondele nazwa diplôme te omoni yango soki nakomaki na niveau ya bauniversité makasi ya mondele ningaki nazoba nangazala mpe na bozoba ya kodefendaka bozoba na bango ote Louis XIV aloba boye te. Il faut totangisa bana na biso Afrique na biso l'embouchure du fleuve Congo n'a pas été découvert par Diego Cao. Si c'est par Diego Cao, ça c'est pour les Européens. Et papa na biso même mindele batangisaka on école na bango awa école ya mundele nde tangisaka bongo omoni nga tango naza kotanga ngo na analyse te parce que nga nazotanga na double école kasi yango nalobi ti école oyo tangaka wana oyo bayindi eza wapi mpe nani azalaki mokeli na yango nzambe mokeli na yango aza na baprofesseur yo otangaka esika oyo bato bayebi te école oyo ezanga kombo sikoyo olingi biso toya tokota na école oyo ezanga kombo oyo toyebi baprofesseur te ezela mutu akela université premier professeur ya université ye moko atanga na université na nani ozomona erreur nde tozosala yango parce que don mutu abotamaka nango bino nde bokokota omoni likabo mutu abotami nango soki boconsidere valeur na yango nde bongo premier orthopède atanga te premier cardiologue atanga te ozomona ngo
donc bato nyonso bazalaka mitu bango batangaka te mais bango bayaka kotangisa bango nde baza besprit oyo baye kobotama na kati ya bato raison yango bomonaka à chaque fois peuple alingi akoma libéré bayebi ke baancien esprit baye sikoyo balingi babotama alors il faut koboma bana de 0 à 2 ans vous comprenez eloko wana na Israël na Égypte boboma bana nyonso ya mibali wana bakomi pembeni na libération na Afrique de 0 à 5 ans il faut qu'on répète yango kaka de 0 à 5 ans parce que bayebi betoile ezobotama na période baza banani bomelisa bango maite hein de 0 à 6 mois donc nyonso wana ezali mpona koétouffer Afrique ya sika la renaissance africaine bokomi tungisa mpona kokela bekole e na kobanza bano bazobotama na kati ya Afrique bazobotama na bacapacité intellectuelle parce que Afrique oyo kala ezalaki non seulement Afrique sage mais ezalaki Afrique intellectuelle intelligence ya Afrique yango ekela mafuta mbila yango ekela bwatu omoni yango ekela bwatu yango ekelaka bakongo tozalaka nango donc tokomaka tina age ya métallurgie toyebaki kotransforme ba nostalgie ka botikana nango ya babwatu ya bakongo na lobi boye nga naza na nostalgie ya Congo ya nini ya Congo na bwatu te mais naza na expliquer yo maman naza na nostalgie na yango te mais nazali na esengo na yango ya ko vivre vie ya bwatu parce que soko kumbinga plus na ba nostalgie eza lokola souvenir passé ko ya lisusu te omoni masuwa oyo zomona koko na ye bwatu omoni yango donc soki lelo mundela tamboli na masuwa po bwatu ezalaki soki lelo sololi na telefone po lokole ezalaki donc bato liboso ba communica eza biso à travers le collé pe topesa information donc eza mundele te yango na moteur ya liboso mutasala ngo eza mutu mwindu téléphone mutu mwindu siko yebisanga ke naza na nostalgie nini ya Afrique na ngai yeblunga wana ndi atuka na soko bina ngana na nostalgie wana effort ni fumukuta azosala pokolo bana kosala ya makao mibale effort ni nozosala po to ya pe mukomisi to moni école oyo ngai na nga professeur a liboso batangisa kinga na Nzambe je pense sika nga siko nazotangisa baye oyo na mayele oyo pe bwanya oyo Nzamba apesi na ngai matondo mingi mama na ngai na banzi ngonga nyonso tozwi ya kosolola na bino na telefone na nini na television oyo eza cours mobimba totangisi pe bandeko na biso kasi bisika pour ezalite nazoya te nazoya école ezali te lonengo mafuta ezali ezotangisa mais omoni eloko ya motuya na koyi koloba mwana classe atunaka professeur te yosi osalini sino te ye akotangisa yo kokendo sala na compagnie mayelo yo zui yango no kokela nango soki politicien na biso alobi ke kobanda lelo to ko copier lisusu constitution ya ba français te alors to bengi na ba to sengi na ba législateur na biso boye bakake bozali balobeli ya peuple alors peuple ezaka kabo batu batangi te muta pusu pe il faut la représenter donc batu ya secteur informel ba cordonnier baloni bilanga il faut bazala pe na parlement baboko libibwele il faut bazala alors lokola ezali ke tozolobela peuple na biso alobaka français te peuple na biso alobaka lingala ke Congo chiluba na swahili alors tobandi kolakisa bango ntango tozwaki indépendance tokendaka ndenge nini telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi po na bonsomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato nguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia omoni mwana mboka ye to tant tozokende bosko tobike voilà debout congolais mais debout congolais c'est quoi bonga pe temba debout congolais ngona lingala na lingala kikongo chiluba swahili na français nde ezaka bon mabe bongo nani ayebiti na yembaka ba musuku tu bazokanisa parler la ber azokanisa na manteka
ya ber ozomona donc Yes, totokata mokuse ngonga télévision yango moni mama na ngai mbele kokuta bato te na nzela baza na masolo onga na okende mputu onga ndenge naza boye naleki yo babi te moninga tosimbana toke tobongola mboka na biso mpo totonga mboka na biso ezala kitoko nga na yo tokende totonga mboka yango wana tosimbana toyokana discussion tozosala autour ya nini politique te politique efutaka te politique ezali kaka zwa omoni mindele lere bazosala politique na bango soki omoni kaka élection esalemi na France pas lere ezosila kaka intérêt ya France oyo eza na Afrique eza nini alors biso pe soki tolobi totonga mboka na biso toza na bomengo alors leson mona alingi napesa lelo place nazo clôturer parce que mama na ngai alobi cour nini nazopesa lelo nazopesa leson moto nyonso azolanda nga na bamboka na bisika bozali mabele na bino eza monene ndenge nini kanikile yango bando botami ti age okomi oleba mbuma boni ya avocat ya safu ole malala boni oyebi nombre lia mikoko liboni olona bambuma boni ya malala olona mikoko liboni ya safu olona soko ozalaki kolona depo ozala mwana moke oliaka yango lelo mbelo oza na banzete boni eske lelo kozela lipa ya kisasa lelo mbelo vandi na kisasa na ndako bangungi na mwa kikuku na ndako manzanza ya mabele zwa leson tia na application motei atelemi kaka na tableau bapesi yo epelo na pembe na loboko tangisa bayindo bayeba siku matondo mingi fumukusu matondo tosimbana totonga Congo tokozongela fumukusu po yebwanya esilaka te kasi tokomi solo na suka tolobelaki makambo etali politique nini esengeli bapoliticien na biso bana ya Congo basalela boyoki bwanya euti epai ya fumukusu tosalela tosalela te bino bayebotali yango nayebi te bopona napesi matondo na bandeko basungi biso na nzela ya bilili Eric kwa ebongo na Ousmane bango nde bazosala biningi oyo ezala kitoko mingi napesi pe matondo na bandeko na mbembi Ousmane donc na bandeko nyonso oyo basungi biso na kamera na mopanzi ya fumukosu topesi bino vraiment matondo mingi botikala malamu tokutana mikolo ekoya. Patiengo, atakundi mapatinetego, oyo patiengo, moindo atana patiengo, atakundi mapatinetego, oyo patiengo. Yo me digo lo bango, me batinie, na batango batia creme, yo te la cacaemo.